Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre CL News TV, de Christelle à Rose Mamoulirani de la presse congolaise, Babi Jika na Paris, donc Babi ke Mamoula Rose na Paris, donc ma Kambako Sakanate. Merci Nabino Sosa Ebele pour la couleur d'Abisso de partout dans le monde. Là, je dis un grand merci. Je m'en vais dire merci à Air Max, notre caméraman. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Golom Mayel, notre réalisateur. Babi Mdamonta Tomé Gérard Descend Matomé Jerry Babi que Golom Mayel, merci. Merci à Papi Michopo. Merci à Rokar Miesi, le mignon garçon. Infiniment merci à Papi Nzolame, so Babi Moté, ma mère. Et Papi Nzolame, c'est Pélier. Farah, na mère, et ça, qui encore ça, on s'arrête. Jika Babi 0033, Christelle Arros, de la presse congolaise. Merci à Esra Soukanou, merci à Leader Ferré, merci à vous tous, aux branchés, na CL News TV. Merci infiniment à Monica Chilangandou Babik Machamoumenu. Merci Nayo. Merci à vous tous qui êtes branchés en net moment. Je m'en vais rappeler déjà que nous sommes le jour de l'enterrement. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de la fille de Godel Ofombo, la fille d'Élise, âgée de 11 ans. Akufa Katika Kibiso, de l'accès Binope, Ndenge Tolongwa qui n'a manque à commune Yangiringiri, Titue Kokoma Awa, na espace familial, Ndebongo, Tozolela, Nande Konabiso, Alofombo Bas, Azala Calme, Tala Kesali passe minimum au Tiko Kufa, il n'y a même pas 2 ans, mais Tomoni Soussou, Mouana Kufa, donc ça fait vraiment très mal. Yango tu ko compatir na ndenge ka to sala ngo CL News TV to mesana ka ko sala ngo bongo to peska ba condoléances na famille na Mobimba, to peska ba condoléances na famille artistique Mobimba, to peska mes condoléances na ba nyonso bazalaka toujours branché bazalaka pembeni na ye, mes condoléances na ye. Et puis on prend les images et puis on se retrouve juste après. Air Max, c'est parti. Il y en a des gens qui nous signalaient que TV5 Songi, il a fait déjà chronométrer notre journée, que ça peut arriver de pleuvoir aujourd'hui. Alors nous devons respecter aussi l'intelligence savanique des autres. C'est ici nous en profitons de démarrer notre cérémonie qui a déjà eu lieu depuis nuit, qui continue aussi. Hier, je rappelais qu'on avait eu plusieurs autorités qui ont défilé ici, plusieurs orchestres, comme on avait dédié la soirée d'une manière écuménique mais chrétienne. Mais aujourd'hui, nous allons interpréter toutes les valeurs traditionnelles et culturelles. C'est ainsi nous démarrons notre chrono. Nous avons signalé des places. Ces places que nous avions signalées, il y a chacun. Donc, si nous avons commis un papier, si nous avons un journaliste, ou un journaliste. Veillez aider aussi les autres. Donc, je crois que c'est un exercice simple. Alors, avec tout le respect que je vous dois, avec tous les honneurs que je porte à votre civilité, je vous en prie, biso bato to liboso to occuper ma place ya sima. Tant muninga koya olena longwaka asotaka ngai yo moko za na place na ngai na culture na biso ba Afrika oyebika ka biso bato mwini. Banda awa malgré pas ça yepe côté na biso na problème ezate
on a côté passe à Zali, on a dit, place ma concert avant, on a ok, tu n'as sima, on a pour la puissance journaliste. Awa, on est comme moi première place. Dès que tu es côté, nous avons déjà la chaîne déjà, on a la RDG, la B1, la chaîne nous avons déjà. Si on est dit, ma plus ma bulle ailleurs, déjà plus ma bulle ailleurs, tout le monde il y a B1. Donc il y a un officier côté de la journaliste, nous sommes déjà hors de Rwanda. Côté qu'on a devant le collège. Tous les parents, tous les autorités, les parents peuvent déjà place au collège cardinal Mosego. Là, on va signer un protocole. Alors, on lit ça. On a ma sœur, j'ai insisté au pénal. J'ai vu ici, on a écrit collège cardinal. Donc, c'est un gars. Alors, tout qui là-bas, disons la famille Mbemba, toutes les familles là. Oh, ils ont la famille. Il y a un côté papa le fond babalé là, donc tout ça c'est famille. Allez pratiquer ya bolingo. Tosengeli kolingana entre biso na biso. Mutu oya zana bolingo. Yeka kanda kolonga liwa. Boyi pona nini? Parce que soki liwe lié akomona ngo gafte, akomona ngo danger. Parce que zali passage. Ezanzela. Namboka oyo tona mokili oyo bakombo etangama ebele. Mutu akufi batu bagangi tozo ndima te. Tifu bondima. Ça c'est là. Mais ce qui t'ont dit marate pour nani pour mingi toza la préparer te. Toza préparer te pour nani. Parce que na babizale na biso ya mokolo na mokolo toza ko tambola malamu te. Na mutu oyo alali azali ebembe. Na bato bavandi esika moko me balingana kate. Na gauche na yo na droite na yo tansu na sima na yo ndeko na zawana bolingana ete. C'est ça la vraie mort. Aleki nozolo bangai na ye sukati liwa. Est-ce que maloba wana tobota mesika moko ndeko moko koza na pasi pembeni na yo yo za na mbongo oyo ko soutenir ndeko wana pour à vivre molobi ngai na bamoto yokanaka bizaleli wana esengeli totika mutu moko te na ndenge tovandi awa peut-être ngai okondima na bino te po bozala te mbote na biso mai bondima tosenga biso eloko moko tozongisa fondement ya bolingo na mitema na biso ndinunu eleki mpo na mitema na biso surtout na mitema na biso bakongo bato soki bazoyokana te bolamu moyen ezala eza te lipamboli moyen ezala eza te ndenge nini tosambelaka biso nyonso tozobanga liwa me suka nango lobi ngai moyen nalinga ndeko wana eza te mpo na nini mpo alakaka nga lishete na 1000 yo ndako ya basantimetre oyo bazomesire komesire c'est-à-dire cercueil mais oyo motu ezali na yo obungisaki nini eza na biloko misatu oyo eza koderange biso makanisi ezosilisa biso bolingo bakongole to bato mwindu toza bachampion ya kokanisela bato mabe soko moni mutu kafokanisa mabe ata ndeko na yo atie parfum ozoloba na ye parfum esolo sambela lokola bato bazosambela te soki eza possible tokosenga mokolo mosusu na bakonzi ya mboka mwa bato basambelaka te bato bazosambela me okomona bizaleli na bango oyo bachange eza kaka kokendeka eglise chaque jour me na bizaleli moto azalekaka ndenge wana mbote na biso yango tokapele bino lisusu boye esengeli na biso tochange façon na biso ya kocomprendre makambo ntango tozoya na matanga ezali esika ya mawa
eza esika ya kolakisa kitoko na yo te, eza esika ya kolakisa bilamba na yo te, eza esika ya kolakisa kidanger na yo te, ezali esika ya kokabula mawa na baninga. Voilà moke otoka toyebisa biso biloko misato toko retenir makanisi maloba na comportement na yo, eza biloko o esengeli to changer po Nzambe assiste biso lelo pe to préparer esika oyo bato bakendaka oyo ngai na yo tokoma nanu tobetelaka mombanga wa lola 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 me moto akobeta lisolo wana kenda kuna awa aza na ye balobi na biso tobongisa nzela moke tozalaki nango ya koyebisa biso na ntongo ya lelo yango natiki ete Nzambe apambola bino. Merci. Merci docteur. On va me ko aider biso mpe na ko lamusa makanisi na biso na ko yeba ko memba pe ko tondo na yango. Et c'est ainsi aujourd'hui nous continuons todo senga na ba artiste nyonso la famille Mbemba, en particulier à la personne de l'artiste Chora Mbemba du Super Shop et Papa Yadelis Kolo. Je crois musicien Mogota Ouanga na Azalaka servant na catholique, Alekata na Prévalongo, Alekata na Bima, Alekata na Sima Otokoto, na Nkamba Yerusalem. Placés comme des signaux de respecter parce que Nagolo Bandeti, vieux veillé côté artiste, à 5 places à reprendre. Protocole na biso Bima 0. Il y a un moto Tchaki, cage la cage, côté la moto signalé yango, côté au presse, côté aux autorités, côté aux artistes, Nasomoda, côté au boy. Donc, tout le côté sur la cage, parce que même yo moko sur la moukoyoye, le coup de place, on a ma commande à yo, même si nous sommes à Banyoana, là, nous devons de la communauté au gouvernement à l'Ibakou. Alors, c'est une demande que le protocole est aussi un autre élément pour s'illégaliser. Parce que déjà, nous avons un appui, déjà dans ma caméra, côté la presse, côté pour la mettre côté la presse. Ah, on a pour la mission de journaliste. Pour la correspondance, bandeko nyonso ya média, pour être côté l'ofomba zali pe moko ya bapandisango. Donc on a kati ya lisanga bapandisango zali moko osaka na biso na monde ya presse. Tolobi zali pasi pour être tobungisi mo na biso, mais ndenge mankomi angolo lobi ye azali mettre temps per circonstance ye moko asepela ki ete mwana biso azonga omboka ye tokopesa kaka matondi to remercier kaka pote ye moko alikaki ezala bongo ndenge ndeko alobaki baartiste musicien bazali ebele baartiste musicien tomoni baartiste chrétien bazali awa lokola mama na biso maman Siska o tosengeli déjà amilengela poete akoya awa poete akumisa nkolo tomoni pe ndeko na biso Fally Ipupa azali représenté par Deya. Le grand prof Zaliwana, le grand prof Zaliwana, donc, ils sont pas sur les pas à négo modérateur. Oui, en tout cas, vraiment, moi c'est Gino Liaki, le grand Bouza, comme vous avez toujours su. Donc, je suis venu assister aujourd'hui, c'est l'enterrement de notre fille Délice Mbemba. Donc, moi, on a Godé Lofombo, Godé Mbemba. Donc, ça dit pleurons avec ceux qui pleurent. Donc, je suis là, donc, nous sommes là. Je suis avec Spout Nike. Donc, qui représente Delta Force, les anciens de Delta Force. Donc, président Abisha Peraï Moana, donc pas trop à dire. Dans la présidence Simon Camortero. C'est lui qui est derrière moi, donc je crois que l'essentiel est dit. Donc, tout ça, en tout cas, mes condoléances à Godé Lofombo et à toute la famille Mbemba, de Chora Mbemba qui a perdu son neveu. Donc, condoléances. Yaya Leki na biso babengi na kombo ya Godé Lofombo Mbemba oyo auti kokubisa mwana ye moko ya mwasi eza pasi me Nzambe nde mutu azwaka Nzambe nde mutu apesaka tosengi bongo Nzambe areconforte ye Nzambe apesa ye makasi eza likambo ezwi ye ezwaka biso nyonso donc Nzambe kaka azwa lokumu kwa j'espère. Merci ma concert. Merci. Bah, dis-moi, au nom de la parité de la presse congolaise, oui. Ma concert, elle a
Elfine, hein? Elfine, pardon. Elfie. Elfie. Malila. Elfie. Elfie. Malila. C'est comme on apprend à un enfant l'alphabet. Hein? Elfie. Malila. Ça, c'est la bon. Charmante, la belle. La belle. Ah, si tu l'aimes bien, hein? De la RTNC. Tu l'aimes bien, tu complètes. Elle a parcouru plusieurs chaînes de la. Après Maman Siska, je crois, Maman Alcolondo, découpe les chambres de l'éternel. Ami Bongsara déjà. Je crois que c'est prêt. C'est prêt déjà. T'as 12 chambres. Zéro. C'est parti maintenant. Je vous en prie. 2, 3. c'est parti. Maman Siska. Tobeti mulala. Toko yaki kelobi yoko kolana lokola mwana biso. Toko la loboko lobanzambe. Walo kumo. Babi toko eka ya papa. Lolendo ya nini? Soka loboli na kupepe. Etili. Ya watu yemsake tango yoso atamala. Aumela na kwende na ye. Tata pango na biso soto kanyawa. Ya gabi.
ya mangara koyeba Mansele ya mokili toyaka mboka Mosona di bongo na ye akokite Tomotama na mokili moto na mbonga na ye Mansele ya mokili tozali nde bafaya Mabele ya ngombe Bombaka bosoto na biso mabelego soki bakundi molonga ni pembe na mbanda mabelego metere tokosalaka suete mabelego mabokunda yo na matase esika moko mabelego patrike makasa mabelego moto moko Après, famille Paco, ça continue des années. Accompagné de Maman Siska et JP Kabogo. Descendez.
Serge Liaki. Lobi kuna na poshe ya Teddy Kinsana. Lobi kuna na poshe ya Famu Peso. Lobi kuna na poshe ya Kimayolas. Kosuka na poshe ya Fiekani. Kame mayela barako makona tekali. Alors nous invitons Mongo et membre de la famille à cause de l'Oba, dans le respect et protocole. Encore. Bon, il y a des bossons, on a remercié Bino Nosso. Au boye kolela na biso, Elongo, ba pasteur, d'ailleurs bien religieux, le voilà, au moins qui m'a automisé sikoyo. Vraiment, Longo na biko, mais la maman m'a beaucoup marqué, pardon. Bate comme Bolingo, biso famille tolobi boye. Totikali presque na 15 minutes. On s'appelle la mutuka koko landa biso. Problème ezate parce que tozotala likolo ndenge ezali. Musique eza na mwa instrument ela la kawa. Orchestre ko continuer biloko quand même tu vas 20 heures problème ezali. Donc to remercier bino duro ya mingi. Tolali na bino. Tina moyo boza na biso boyebika vraiment tozala babondeli toujours parce que boyebi makambo oyo esali biso pasi tobungisa bato ebele na famille e biso lokola tosambelaka tokotaka ndako bakanga te topesika nzambe lokumu na ye donc moya koloba mingi ezali te to remercier bino kaka ya mwana tozokende cimetière soki atagie monani soki pozwi te tomona eloko te vraiment tolengi na makambo ebele don nzambe ye moko kaka azwa lokumu ye moko ayebi esalami bo pourkui biso toyebi te moi toloba mingimingi eza te nasengi bino ka merci merci. Kosala mwa cœur pour la repérer sur le bois l'esprit. Tino Liaki, chef na biso et pas Fali Poupa. Tobengi pe De Gaulle il a fait de Gaulle là. Toujours na bomoko lisanga unité. Ouais, pour la politique, et quand la musique, et quand la RDC Mobimba. Donc l'artiste Nyonso on est à présent.
maman qui m'a caméra zate muta kolongola pe mutu azate donc tozana ndeko nanga de Gaulle mais na matanga awa président kolongola était s'il te plaît avant ndeko nanga merci bien c'est bon maboko pour les musiciens ouais mboki na internet et tout ezanga Rwanda ka animateur na bino donc tu as rigolé là moi na présent na Godé le Fombo tozana masengi na bumbu donc tozana na mitema Rwanda ka yeyo animateur na bora pas le Fombo machine était et peut pas cabosser dans la minute na pona chemin na mais la famille reste la famille donc le roi na passera pas présent Godé le Fombo comme de la famille auto père de moi na ye donc yango wana donc to rigolé na vie to la kiawa to ce soir donc encore auto na kala mingité donc mes condoléances la famille Mbemba Mobimba na mon avait sur Mbemba président Godé le Fombo donc tout ça de cœur na vie to partager comme donc toi na masengia voilà quoi bana poto Godé le Fombo auto père de moi na ye Alice Mbemba donc voilà quoi le na lo baka ya merci